biso tout toluka bamasa misusu tokozala na bango tokozala mpo baya baviro ifo kokotanga na vie olukaka bamasa na bana oyo baza na conseil topesa yo parce que natalaki nga na bamasa na ngano to est ce que soki ngai soki nzambe apermettre ke nazala envie mpo nga nakokufa avant ye nakufa na ba 85 ans ye omoni te basa ekele nakobanda kofukamela si batie na banda ça veut dire asa père il est mon père donc vie mais ba père ngo sale ba pas se belé apesa ba confiance apesa ba générique mobimba ba na ba boîte noire père olinga ba bosser entreprise olinga ba bosser déjà entreprise. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est-à-dire que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba linazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga fio toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona koposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Le devoir nous appelle, messieurs, dames, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne de proximité. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission d'aujourd'hui. Vous savez, cette émission FOP se présentée par les vôtres Amiral Chamala. Nous avons un plaisir de le meilleur animateur de la ville au nom de Kunzardo, vous le savez, l'artiste général de Tumba. On appelle ça sur la œuvre. On a de parcours, c'est un grand parcours. On va essayer de parler avec l'artiste de cette émission. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision pour détailler cette émission. Quant à moi, là, je dis merci à notre équipe technique qui travaille au four et au moulin. Merci à toi, Couleur Bassel, pour l'excellence du travail. Elsa Jordan, prendre notre monteur, ainsi que notre chef cordon. Alain Dele, merci pour la confiance et tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Merci à toi, patron responsable. Lorenzo Kinza, Trésor, Europe, Afrique. Et Koumara et le Koumango, le Lotozana, Kunzardo. On va parler avec l'artiste. Bonjour, Général et Tumba. Bonjour. Bonjour, Nayo. Bonjour, Batoto. Orlando Mission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Là, c'est Kunzardo. On va essayer de parler avec l'artiste. Kunzardo, nous sommes animateurs au niveau de Bakbaïli, au PSA Bureau de partout. Nous sommes en parcours. Banda pas génial, tout ça là, parcours. On est là, Bakbaïli, nous
avec la masse dans l'ambulance. Tout ça que l'on a venu pour mettre un conseil général. Mais du coup, comme ça, il fallait que vous en Luanda, mais le coup de parce que banda da makampa. Et ça, nous avons classé dans le et ça, papa, Nathalie Gagé, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, nous avons Nathalie que, comme nous sommes là, on est en raté. Nous avons parlé juste bon, ça polémique et tout ça, maman, ça va créer. Là, nous avons la monique. C'est qu'il faut nous parler. Nous perdre papa nanga. Na sanga ipo mengo na gendaki mena yaki kote na ina esimba ite. Père nanga za na lara za na tu za na tu ngana ke na kokoma mona musala tena sufaka. Fona zonga na ndakwa père nangai. Ko yango na zongi. Le mama sape basali pa ko ma musique eza mbongo. Conseil yanga na opesa ba moto sala pa ya bato de ba ginda. Moto za bien. Mais nous allons payer l'idée parce que finalement l'ambulance de Simba qui charge. La mission voilà ta uniforme mais on a tenu la plus partie qui va leader pour gérer charge et animation comme d'habitude tu le fais. Mais qu'est-ce qu'il y a eu parce que subitement comme ça aux zones d'aguna. Il y a mon avis sur conseil non peut sauf aux alana bateau bazana. Biso tout au lukanam. Ba massa mususu to goza na bango to goza la po ba ba bien. Mais il faut que dans la vie lukaga ba massa ba na o bazana. Conseil non mais sérieux parce qu'on a talagé ngana ba masala ngana auto voilà allez-y comprendre mesdames et messieurs nous sommes en direct c'est là où l'artiste fait rigoler à ça la répétition nous sommes en direct c'est normal aussi au Gigola donc aux familles moi ça to bagarre na ye et ça nous n'est retour nous sommes en ambiance ba massa bo so la bien mais okena il y a plus de 50 okoloba ngana bota mawa na kolelia nazana papa mon alobango l'écran Jésus aza lokola un jour nayebi ke nzambe akomena ba 100 et quelques on a volonté na on a souhait na volonté ya Dieu na volonté ya pas nzambe tam so ba 100 et quelques est-ce que soki ngai so nzambe o permettre que nazala envie ponga na kokufa avant ye nakufa na ba 85 ans ye omoni te ba 100 et quelques nakobanda kofukamela subatie na bana ça veut dire asa père il est mon père donc vie mais babi père ngo sale ba pas se belé apesa ba confiance apesa ba générique mobimba bora na ba boîte noire lelo zo nyisoko pese sous pas cité kunzardo te na vani pena na pesa exemple mikolo ya gentamicide papa chéri wana père na wana mona na yo asa exemple pour ngai et tout ça na vani pena no so tana na poko la ba nanga tout ça général etumba lectime yo sali na absence na yo na ba générique otali ya ndako na ya papa na yo par rapport à l'absence na yo tous ala na fond de partout ba otala biso non ba ya ba bosser na niveau na bango donc c'est ça niveau wana esengaki ba bosser au bazali ba bosser bien parce que moi je te dis sans te flatter na solena bandeko batikala retour na yana mutu mota boy batutu bandimi ça le ndeni kunzardo parce que naza mwana oyo nazali na ba camarade tout bien mwana oyo bandaki azalaki yaya epai ya ba master yaya epai ya ba petit master epai ya ba master do leki epai ya ba kulutu nde toza to bambula moko te mais biso tobenga na ba master donc et voilà yango bayambinga bien donc pour masa ya ba master leki ya ba kulutu yaya ya ba leki ça va yango moni bayambinga pe bien na biso to ba master général Thomas c'était comment les retours na yo na Jet ça qui appelle au luka ki bureau benye présumé ça qui courage c'était comment ngai papa na biso po papa luka likambo fona ke pa ya mususu ah tsiko lo be yo ko tsika zo ino mama bongo te na yake papa ye moko onda kuna yeti o entreprise na ye azala na inde toi asala société na inde toi donc na ye ko luka ye no ye o luka ye na place société nezala non mais que non peut facile mbala moko makambo papa na ngai tina zo yebiso ke père na nga nga na botami awa na koli awa nayebi mouvement mosusu te na ntango nalongwaki nakendaki la team après
nakendaki kaka papa leki omoni ke naotambolaka na famille ya papa ozwaki sous charge okwaki générique nga naza moto ya bacharge fo pesanga kaka mpo niveau na créaka eza très élevé bato balingaka nga mpe mingi napesi bafanatike ya Jésus de Nuance. Merci na bolingo bopesi ngai ya kozongisa bacommentaire na bino na baémission oyo mpe bazocritique. Merci na vie ezala bongo bafanatike na ngai. Merci mpona conseil bopesaki ngai etumba zonga wana palais. Donc voilà na baoyo balingaka ngai ya baorchestre mosusu nde basepeli nde nazongi napesi bino bambote ya to plus 243 89 71 29 373 mpona baconseil na bino. Voilà. Mesdames et messieurs, pour juste vous rappeler, l'artiste Kunzardo a regagné orchestre na HSC de Jésus de Nias Perigola. Abandilo ba répétition, c'est un artiste bourré de talent pour il y a qui la biso ba géné, il y a pas à dire. Pour le tour yoka justement ba extrait par rapport à ba info à Tikana orchestre. Général Tumba ba c'est le biso rappel il y a ba cri oyo Tika. Oh le loso to beta des parties ba beta ma. C'est belé na banda na ba. Simanga na toto kwandanga na logeto mama. Simanga na toto kwandanga na logeto mama. Santima ya toto zopesanga elengyo. Ezopesanga eyine mama yoke loko yonade kotsa mokusana kati mene okosoka te okoyoka mabala ya poto ekufaka te baitebe wawa eloko ezosala bango babundaki bombanda lala wana baevre siki koko basi kitoko baza. Mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est un artiste au hasard bourré de ton nom. Tony ma artiste quand il connaît quand il s'appelle ça. Mais ton beau de l'artiste ça la tête au ma beaucoup. C'est un artiste moi je vous confirme, il sait très bien faire son travail. Oh le lot il retourne à hier mon retaboya. Mais quand nous avons vu le lot retourne à hier et ça il va nous passer. Il y a des animateurs qui va banek diago bima la structure il y a tant qu'il y a boulot afin ça qui m'a ramené. Donc il y a aux ongas sous et donc au kangasu baya ya kunzado vraiment. Père olinga père olinga ba bosser. Entreprise oyo elingaka babosser te eza entreprise parce qu'on ayebi père na ngai azwaki ngai nde nazalaki doalenea ta mpona mosala nga na arrive na ngai nabonga na bamasa nabonga na baanimateur babokaka bien bana baevre mpe na mboka oyo ata nga naleki bango na baevre na mboka oyo me babosser si nayebi songa nakuta bagrand nakuta babora bien eloko étonné bato na retour na yo plus de nuance na mec soin apesio oyoki apesio générique est-ce qu'ils arrivent vraiment oh lifanto na ye ti ekorate te apesa te na coupable samundele soupable le grand mécanicien tout mi 4 lettres pouvoir de l'ouest des ans encore force magnifique yeah. La plus grande balade Kunzardo qui s'est belé et mon vieux de sa sur générique au man retourne ou créé polémique na ba ninga no oyo ko na ke na Amérique du Sud kota ba Brésil ba Pérou ba Maya ba na sesu kikinité na ke pena côté ba star ya monde bazalaka na bimisi Nzambe ya lolo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Toute dernière question, Kunzardo. Il aura une la situation dans un logo pour la pêche, la première chose, la pêche générique. Oh, bah tu vas sentir ce que Kunzardo a ça toujours Kunzardo. Yagola koti kangana bondote, koti kangana movende yesheta, koti kangana bondote. On doit y aller maintenant ce bois. Koti kangana, ngati kuna boga bongo, oye caché na. Général Tumba. Mesdames et messieurs, c'était l'artiste. À la manière de faire des choses, c'est loyer. À boire à Nika Bongo. Ouais. Et c'est ce que Yagola tikanga na nya. Na okuta na mère na nyangara. Kona simbe na nyangara. Na bete na nyangara. Na nyangara ne mara nyangara ke ne da charme. Te nyangara za avenue. Église côté église papa continue ça là. Boyo ka te cri na zolo ba Yagola ko tikanga na movenda te. Ko Yagola za na movenda oh juste avenue na ngiringi. Ko tikanga wana te. Ko tikanga pe na bondo te. Mais tikanga na nyangara. Kona kutana na mama na nyangara. Na bete na nyangara na simbe pesu na nyangara. Merci beaucoup mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui Kunzardo ba dédicace na yo to kabwana biso do wana rap Freddy Lyonze.
Sexy Tania na London bomelaka boisson ya bien na Londres wana ya Sexy Tania ezali STW donc bato to balingaka général mboka Freddy Lionze Christo Masela Gestapo Luku Congo dans Strateco Nzembela attaqué bango mpona kosukola ya mpona kosukisa ya Willy Musheni le véritable code ya mboka. Merci donc Nabosani on dit les 5 étoiles. Merci beaucoup, Général. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez cette émission, merci à l'espère, la matière qui a été passée pour l'excellence du travail.